Bonsoir, bon à Londres. Aux amis, ici, on a bino la voix des anges de Kalikolo, Berge chante. Kafou na kafou, y'a salana, c'est bino mon boyebi. Donc, babine de Gaïsalara, Nazo Bella, Papa Belli, Abeli Sibina Bana. Donc, quand on peut nous habiter tellement, on a senti, moi, ça va. On a petit tour, on a tapé ma collègue, on a travaillé. On a savou tout bien. Dans le moment, on a tout chaque climatiseur. Batimora, Boye, Bachokingi. Donc, il pas moi, Gucci. Donc, on a bêtise à ma tour, on a mon abaya, ma casquette, moi, Tony. Donc, moi, tout le cas, quand on a la baya, comment on va évoluer. Et ça, il bien répéter le guide, comme Maramotu, Pepele. Ah, qui pas lissou, hein? Mais il y a un sigo, ils ont l'actualité à moi, hein? Bah, Londres, Bozoka, pour être à la Koda. Donc, Mignon, on l'a donc, on a souhaité une bonne guérison à président Ibrahim Nzambe na Nyonso. Donc, on a fait moi, ça va un peu déjà. Donc, ce monde a tamboli pour essayer ma casse venir côté. Mais semaine prochaine, des beaux monde en ce qu'on a tatami, des beaux images, des beaux blogs assis comme malgré tout, nous avons bien la montée sur ça là. Na belle, mais inspiration zoya. Pour ma rambezali, boyo ki molo mo mukina frappé wana, boyo kango, molo mo mukie. Yo mokolo bakena nga chéri toko kende paradis tomona yawe lelo yoke yo tiki ngai nakomi lela kanga mokomawa bapromese nyonso ekena mai chubu Mbalingwa mama Charlotte Pigeon Chubu Mbalingwa Ibrahim Nzambe Chubu Tony Twingi Gorgani get se samba Don a essayé malgré maladie même tout et noir au sala on va prendre si kaye pina eye pour sentir on va répéter zoya donc tous ensemble mais na kuti baninga pina do makambo kitoko donc il y a bonne guérison à l'issue na présent na Ibrahim Nzambe nyonso nga pende Kalikolo bana to alona bo bagla minito pe Nzamba salide ngulu donc moi makasi ye na nzoto mais semaine to banda to banima kamna bino na oloba nga trote po na pe na mo repos boyebi kaka dans na pempe na nyonso kafu na kafu pesa tango toujours champion idéologie changera tu sais dans makambo ya moi na lobara Pekisanga ela konya sa mama e Baisanga ela konya sa mama e rere Kasiako pekisanga na pesa tango na lingite Yakoba isanga mama Charlotte ngana boy Kuna yerere na yororo na yerere na yororo Mwana mama Ibrahim pesa ntango mama Charlotte Pigeon bobo japonais yo porte-parole du chef ataba boyinga et yokani bonne guérison pana emro ya Ibrahim Nzambe na nyonso bonne guérison biso to lemba ka te to sa toujours musala ou soda na la code ya makasi ya kafu mwana njidi ya kala ya tongo si existe peut-être ça bango que poto to yon si existe ka ba ola mukabiso to comme déjà la bonne guérison bala ma short pigeon vert na oki masana nga beva ke nga pesko ni na kinete me na kosaka moi si ma ki lelo ya mwana moko soka mati moko venir na si ah papa yo komyo kendo tikanga moko désolé Ibrahim banzata mokuma ya bana sito boti papa awo komyo kendo tikanga kaka désolé mamonuma Ibrahim ya Nzambe motema Charlotte Pigeon vers na London ouais on a la koda soda makasi we mabengaka na kole bango kaka na olemba bango te na kola ngoti suka père oza ba soda bana babunda makasi pe babunda makasi donc basala ngoto bazali ngapela la pyramide kaka lisu likolo ya lisu système alelo lisu likolo ya lisu ya lengi na kati na ngana suki na ngai wana baba japonais petit s'il vous plaît demain na biso ye mais ye abelo baramingi te pa regarder on lo baté mais ye boulonné vino mo bozo a Chris moda da makolo na maboko ezo sala c'est pédale 3 fois pédale lo bongo yo mo yo ko 3 fois pédale bien yem sabala expliquer par la tamuke ba la potombo tamuke ba yo kayo ba ka bona yo azobela mais ne ka répéter les président bela belisi bana ni mama Charlotte Pigeon bote donc kitoko fort musala ni on le bébé te même musala tout le monde a mis ça qui le londe yeyo makambo itali bana Londres
Tony Twingi Gorgan Daki Biongo Eli Biongo na bossa na raté ser na kwani na Londres mabeto ma bossa na ngana ko bossa na te kwani na Londres Salon José Mampuya donc kafuna kafudi Bobby de Londres na bossa na te bon ouais ça gelo prisili soda makasi Bobby de Londres na pesika ba bon guérison na leader Ibrahima était maman Charlotte et Pigeon tu veux que santé ningana mo mukeme tu veux que dans Zambie déjà sali guérison kotika tsanzoto beaucoup déjà il est quoi nango alors bambo tega trop kimia parce que nous aura toujours à bosser on est toujours ensemble tu évoluer kaka ba chance capé zo ba kisama toujours to kende kaka to kende c'est ça to koma tu veux que to koma si la terre promise to koma ba bien la kese la ka et ko kisama kaka alors leader pour de la santé déjà comme calme bah merci mingi pas dans Zambie il n'a pas ça kimia to linga toujours en forme au biso beto ça va bien malgré tout on appelle la thème dans zolo bawa na sur zo mo on est maramu on peut pas ba maladie ya maladie kaka mais nabi que maladie ça nga été ça de mekende et kende lango et pour le gars toujours merci na pesi ba salutation merci voilà Ago ya lire aussi te mo remontada Samora sa pitié qui a des jamais kana tati wata c'est peu fort l'idée na ngai boya Nzambe na nyonso Nzamba monde entier moto akela biso na mokipoto zala sala ka moi bien quoi na l'idée na nga bele salinga pasi mais na c'est la komi bien ko zala bien ti siècle ba siècle ma bio so dona makasi aussi te mboye yo mama Charlotte de Picha bambote mabaya de Londres bango ne sera ba Londres mais bambote na bango mote mama be yosi wapi mambo moto wolo nyoso zo Charlotte Picha bere yango ngana resona ka le moment di passé tango toko kende na cinéma na kati ville te sukola la plage to la liste nzoto na H te salut toujours ouais bana poto bana Londres monde entier mobimba bozo mona ngai yo c'est que na bino c'est que makasi wa simbi maramba Ibrahim Nzambe na nyonso veut dire que nous ensemble avec mon porte-parole pour le mouvement bobo japonais le bozo mona karaté biso wana toujours na kati Londres en tout cas président na biso Ibrahim Nzambe na nyonso sengi na yo ka kita ta ngai vraiment secrétaire na ma problème qui dit qu'il y a eu au début que ils na makambo ezali ya bamatanga bana micho ko kuna makumbite mageni yesu makumbaki mais pour que faut pas c'est de ma méthode makumbé jeudi donc ça que fort que on y a pour ta makambo belé kuna ta famille habiter na rotina mouvement na ngai te funa ya bana poto na mona na kala ngai na zomi sek na bino star diema mdangola chef na bango ba boya na on etali ta kuna mona mona na promise nous na poto baya ngwa no baya ngwa pasi mon prima mon prima Charlotte Pigeon en moté le lieu à trop c'est pelé à trop gros bijou mais que bana ba mami était pour bana mingi na beli bana mususu et que nini za toujours je ta to que c'est là pour me songer za la vidéo bon bye ouais merci mingi ouais bana Londres basalama ebele beseta trop donc mingi vraiment kolobeza te donc tozali vraiment na mwa douleur makasi papa na biso Ibrahim Nzambe na nyonso auti kobela na siko Nzambe asungi mwa baguérison na nkolo donc merci vraiment na Nzambe osungi mwana yo Ibrahim ase rétablir normal donc papa ntango abelisi biso bana nyonso donc ebeleli ya papa ezalaki vraiment bien te mpa na biso tout obeli tala vraiment séance oyo toleka semaine oyo donc esalemi vraiment ndenge comme il faut te donc malade ya papa ebelisi biso tout okoka baberve chante badiscover bacris moda donc barosi bantembo osanti minake balakoda banakonda bamonani te mpona babeli bantiflamme babeli donc musique babobo Japon donc papa kobika na yo sali biso bien tolike semaine oyo makambo tout en marche ya bambote eza kaka ke bajojo muya toposani te donc Joseph Vwemba na Londres
Ivan Todake, Tedin Koyi, oza prêtre, bangote, yonde makambo.